bandeko balandi radio Lisanga tozokoba bino na programme ya radio Lisanga ya pokwa ya lelo na pokwa lelo moko mwa jeudi 8 décembre 2016 ndenge tomisa na bino chaque jeudi de 19h à 20h oboko kezo bino yesu kitenge tozali awa na kati ya studio pona radio Lisanga esalami na fondation Lisanga point de soutien congolais nde toyambi pe mopaya oyo toko kabola na ye eteni émission oyo tozali nango awa en ligne depuis mboka République démocratique du Congo ezali monsieur Jules Bavon Mwamba nde nakopesa parole pona à s'introduire nano apesa mbote na balandi radio Lisanga pe aipsa biso ye azali nani. Monsieur Jules Bavon Mwamba dilobeze pana. Merci ndeko Yesu Kitenge. Mbote na balandi nyonso ya radio Lisanga, mbote na bana nyonso ya Europe, mbote na bana nyonso ya Belgique. Nazali Jules Bavon Mwamba, président national ya parti politique Alliance pour la nouvelle classe libérale. En cycle ANCL. Yango nde Lisanga nazo kokamba yango wana. Ezali parti moko ezi mikanda nango ya agrément na le 4 avril awa 2016. Alors ezali parti moko tosito s'implanter makasi na mboka na biso parce que bandi lelo te eza vision ya mwakala ba mikanda nde ezami na mbula oyo mais parti eza munene Tolandio oza président ya président national ya parti politique Alliance pour la nouvelle classe libérale na mboka République démocratique du Congo. Siège nabino ezali wapi? Siège nabiso ezali na avenue d'Alias na commune ya Limete numéro 601 tosangana kawana ezali na hôtel Kamoul Inter. Tozali na 10e rue moi bato oyo bazali bayebi peut-être côté ya IDPS donc tozamo musikate na IDPS wana. Yebisa biso kasi oui oui okoko yebisa biso likanisi nini penza oyo eyelaki bino pona kosala ete bo banda parti politique makanisi oyo etindi biso vraiment po tokóma na makanisi ya boye ezali kotala ke kosala nanu diagnostic ya kotala eloko nini ezokotambola na mboka te politique ya mboka na biso ezodekole te mpona nini mpona lolenge nini na kotala toyo kozwa baconclusion bamikano ke ezali pamba te ezali baoyo bazali kokamba oyo tobengi classe politique nde tomoni ke classe politique na biso ya mboka nde ezali vraiment ya kobeba ezali ya kopola pamba te bakombo moko wana bilongi moko wana depuis 60 ti lelo bamususu bakomozongisa bana na bango politique ya ventre politique ya libumu ebomi mboka politique ya égoïsme politique bazosala oyo babengi politique politicienne eloko etindi biso tosala lingomba oyo tobengi Alliance pour la nouvelle classe libérale ezali yango wana tomoni ke eloko ebomi politique ya mboka ezali classe politique ezali baoyo bazokosala politique balingi changement te balingi kosala changement kaka ya bafamille na bango changement ya bango moko yango te tolobi tosala lingomba oyo eya kolibere politique ya mboka eya kolukela politique ya mboka l'indépendance nango po oyeba ke eloko ya leta eza ya leta eloko ya poche na oyo eza ya yo yango wana toye na image ya sika oyo tobengi Alliance pour la nouvelle classe libérale
ezali mpona koya na baide ya sika, makanisi ya sika, bilongi ya sika, bakombo ya sika, yango wana tocreye ndeko Yesu. Tolandi yo malamu mingi ndenge olobi. Makanisi ya sika koya nango mpona komema etaili ya sika pe komema bilongi ya sika na classe politique congolaise na ndenge oyo te bato bafandela politiki te ezala mpona famille na bango mpona mabumu na bango nde boye na likanisi oyo pe bosali parti politique. Kasi okoka koyebisa biso bamoyen nini na lolenge kani oyo bokomona ete bokoki korealize makanisi na bino na minene wana mpo esala ete bilongi mosusu pe ekota na classe politique donc na classe dirigeante mpona emema pe makambo ya sika oyo ekozala kaka mpona libumu ya bato te mpona survie ya bapoche na basani ya bato na bamilie moko ya mike te oyo eza familiale kasi mpona intérêt ya peuple. Bamoyen nini oyo bomoni bokoki koutilize mpona kokotisa changement wana? Merci ndeko Kitenge Yesu. Mutuna ezali ya mutu ya makasi. Eloko nini oyo tokosala po makanisi wana po tomema vision wana to matérialiser yango ebima na miso ya bato. D'abord ANCL, Alliance pour la nouvelle classe libérale, ezali parti ya patrona na bato na ye na ba collaborateur te. Ezali parti ya masse, ezali parti ya ba peuple, ezali parti ya bato. Ezali parti ya bato, yango parti wana ezoko vivre na moyen oyo ezouta na base. Na ba moyen oyo tozo luka balobinge pas soutenir vision oyo toza nango parce que parti eza na kati ya peuple. Tobimiseli bango likanisi ya sika to s'implanter na kati ya peuple congolais. Totalisi bango ke tala bisika to uti, tala bisika to lingi to memabino. Nzela ya lobiko yango oyo, tala ba politicien ya mabumu oyo, ba politicien oyo bazoko salela kaka ba famille na bango, bakamati politique, bakomisi yango lokola profession, bakamati politique bakomisi yango lokola carrière. Na politique bayaka pona ko sala carrière politique te, na politique bayaka na vision baye ba gérer na mandat esili okeyi. Nyango nde totalisi bandeko na biso ba patriote ba congolais, totalisi bango moko na ba commune nyonso 24 ya Kinshasa, totalisi na ba province na biso ya kala, Kisangani, Équateur, de Kasai, Katanga, totalisi bango bayokeli biso bandimeli biso. Lobi déjà toza na ba Congo, donc parti ezokende musika na kati ya base d'abord ya peuple a sandimi yango, peuple a sa yoki yango, alobi voilà eloko yorobik biso yango yo, ba jeune professeur, ba jeune assistant, ba non employé parce que mutu bazoko déverser chaque année sur le marché d'emploi, étudiants et belé bazokota na marché d'emploi, mais politique oyo babengi les politiques de l'emploi et yebani même pas na gouvernement, ezali même pas okoyoka ministre ya emploi apesi statistique naye, on aime apesi statistique naye, oyo Premier ministre a fait statistique naye, incohérence wana ezolakisa ke sur le terrain eloko bosolo ezali politique oyo babengi politicienne oyo to bengi na lingala balobi politique eza lokuta yango tolingi tolongola na étape wana ke politique eza lokuta te, politique eza bosolo, politique ezali mayele, politique ezali projet okokamba batu na l'idée nini na makisi nini okokambela nango batu. Yango nde toujours privilégié pour sensibiliser peuple na ba moyen tozali nango tosali musala makasi toujours continuer kosala pona kokoma siko kozwa pouvoir tolingi tozwa pouvoir parce na nzela ya démocratie
nzela ya démocratie toza na pasi mingi na komona ke année oyo eza année moko électorale élection ezosalama te parce que ANCL tosalemi mpo tozwa pouvoir mpo to renverser tendance mais ntango pouvoir ezali te tokomi politique ya koyokanaka politique ya kovandaka kosololaka kokabolaka bokonzi na bakiti te politique ezali makanisi oyo ozomemela peuple apesi yo confiance peuple atomboli yo apesi yo bokonzi yango biso de tolingi awa boye to baponami bafixe yango mbangu parce que tolingi tozwa pouvoir na makanisi na biso déjà peuple congolais asandimi yango alors azotombola biso na bokonzi. Merci. Tolandi yo ndenge olobi na maponami nde boza kotia elikia na peuple apona bino pona kozwa pouvoir kozala sikoyo na makoki ya kokotisa baide na bino programme na bino projet na bino boza nango ya société po na esala différence na bao baza sikoyo lokola exemple opesi mpona mosala ke politique ya mosala ezala mpenza oyo ke bakotala ndenge nini bakoede par exemple bajeune mpona mosala ezala bien basé na plan moko oyo ekosala te batâtonnement lokola opesa exemple ya baministre bazopesa bastatistique oyo ezokokana te na makambo ndenge ezali parce que baza na makambo na baplan moko te na makanisi na volonté politique te ya ko aider bato na kote ya musala pona bazwa musala kuna ya mboka ya République démocratique du Congo. To comprendre na ndenge lobi wana siko tongi toyeba programme na bino projet na bino ba idée na bino boza nango pona peuple o bozo présenter ndenge lobi boke kosola na peuple sur le terrain na ba province bokei na Kinshasa bosali yango et pe bozo kende susu na ba Congo central. Est-ce que vous avez ko biso soki batu bakoki po na émission watu ko kapeza ko parler na programme na bino nyonso mobimbate batu nyonso bako comprendre po les appels comme facteur temps mais muke ndenge bazo kaboye bazo za idée ya likanisi obo zanango. Est-ce que eza na place moko bo bakoki ko zo accès il y a d'informations sur ba idée na bino na programme na bino quoi site internet? Oui, site internet si bazo concevoir yango déjà, merci beaucoup ndeko Kitenge. Bazo concevoir déjà site ya parti sûrement na mikolo oyo zoli koya site ya biso kozala déjà disponible. Mais ce qui est disponible pour le moment kokina ko tindela nanu ANCL na Facebook demande d'amis batindeli yango bakomona dépliant na biso ezali wana bakomona mwa idéologie na biso ezali na kati alors pona kozwa bacontact na biso soki bato balingi basadere nakoki mpe kotika numero na ngai koki mpe kopesa bango yango biso eza parti ya peuple biso toyambaka bato nyonso alors tozali mpe na besoin ya ke apport ya bandeko na biso ya diaspora bazonga na mboka avec dignité, avec honneur. Alors, tolingi pe parti na bango oyo ezomema génération ya sika mopepe ya sika donc na classe politique congolaise arte yango yango oyo eloko oyo bato babanda kozela yango oyo yango eye esalami déjà baya koadere massivement basoutenir yango baide na biso soko permettre ngai nakoki kopesa moi projet de société na biso d'une manière résumée. Ça va. Parce que tu apportes moi tout ce moko spécial. Oui, ça va. Ok, ça. Merci beaucoup. Au moni parti na biso tozali ba libéraux. Donc parti à droite. Au-delà il y a idéologie, il y a qu'on soutenir le libre marché, soutenir les initiatives privées. Tozali pe
Kobakisa, la lutte, les combats contre la pauvreté sous toutes ses formes. Olimbi Sangana, le Belangona, en français, place wana. Naïbi ke bande goyo balandinga place wana. Lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Na lolenge boni toko bundisa bobola, na lolenge nyonso. Tolobi tozo bundisa bobola, na lolenge boy. Pourquoi d'abord kopona bobola, bundisa bobola? Parce que bobola est commis lokola dénominateur commun. Il y a Congolais nyonso. Ils ont pauvreté. Donc, vie à Congolais a caractérisé Nanzala, n'a pas na minyoko. Alors, tout le monde il faut combattre fléau ou il va me mettre biso na mboko ya bobola. Alors, pour nous combattre yango bien, il faut qu'on abandonne na ba entreprise où ils ont coexisté. Kozongi sa ba entreprise où ekufi lokola miba, kozongi sa ba entreprise où ekufi lokola sengamine, kozongi sa ba entreprise où babomi lokola jekamine. Koboma ba mining nyonso kozongisa ba entreprise wana ba onatra kozongisa ba entreprise nyonso bando kufuta batu malamu après ko créer na kati ya ba entreprise wana eloko ba bengi l'équilibre salarial entre les plus payés et les moins payés vini tozo ko vivre ao okomona na entreprise moko ou bien na institution moko ya mbula matadi awa. Oyo bazofuta ma salaire ya ebele azata mususu na $20,000. C'est un exemple. Oyo bazoka plus bazali. Pour salaire ya ministre yebanite, ya chef de l'État pe yebanite. Na ya ba député pe yebana susu biente. Alors, oyo azana 20,000. Bazofuta les loyers, bazofuta ses téléphones, azana transport, azana santé ya bana, scolarité ya bana. Na même entreprise, oyo azofuta ma moins muke azana 150,000. C'est un exemple. Pour Bamsous Bazo, c'est Bazali. Il faut foutre na mbongwana, il faut foutre scolarité à banana na mbongwana, il faut acheter vie na téléphone na transport na vie na $150 wana. Alors, biloko nous ont encouragé pauvreté. Biloko nous ont encouragé détournement des deniers publics. Ndé komona muntu bazo futa ye $100, bazo tonga immeuble wa yebi bata prix à ça l'entretien immeuble te. Yango moni ba immeuble inachevé belé, okomona ba immeuble les kitoko 205 ans après, et ça mal entretenu. Alors le fait de payer mal les employeurs, ça encourage le détournement des deniers publics. Alors biso na combattre bobola, il faut qu'il y ait équilibrage salarial entre les plus payés et les moins payés. Ouais, un projet de société na biso. Et puis, tu créer misala mingi, tu créer misala mingi pour la jeunesse lelo na mboka na biso na koko yo bisayo ke tu cause à la 70% ya représentation de la population. Mais une jeunesse abandonnée, il n'y a pas un plan de la jeunesse. Il n'y a pas un encadrement de la jeunesse. Alors, ce que jeunesse a dit qu'on revendiquait, ce sont des drogués. Boni mutoko za la drogué te parce que azana nzala. Boni mutoko za drogué te pour azana mbongo ya kokende classe te, mbongo ya kokende l'hôpital te. Yango maloba nyonso wana ezali irresponsabilité des okolobita batu wana bakonzi wana biloko wana. Tolingi yango te, biso tozo tenir jeunesse na biso nous avons un plan sur la jeunesse en dehors de la bonne gouvernance que nous voulons établir. Yango na mo mukuse. Merci mingi ndeko Yesu Kitenge pona au moins ngongo pesinga wana na limbo la mwa muke mwa idéologie na biso. Biso peto tondo botondi po ezaki na mutuya oloba boy po baso la sumalamu oyo eloko nini bino bozana ngo na ikanisi pona kosala pona population olobi parti politique na bino bat bakoki ko mona ngo na Facebook pe ko senga amitié ce qui va beti ANCL et Kobima ANCL ouais bakoki okuta kuna pe ba okuta kuna pe information ba okuta pe ndenge ya kosa contact na bino tunaki pe pona numéro ya téléphone okoki kopesa déjà siko numéro ya téléphone bat bako contacter bino et bon tokende sikoyo na question mususu to ali nango oyo
ils appellent lié na parti na bino, ils appellent lié pe na actualité na mboka République démocratique du Congo. Pesa na numéro de téléphone pour na contact pour to kanga parenthèse oyo ya ndenge bat ba koka ko zwa information na bino. 085 ou bien plus 243 85 680 3203. Ok. Plus 243 85 680 3203. Oui. Bandi Radio Lisanga isika nso bozwami ndenge bokolanda programme oyo en direct ata tango tokoti yango na sima na internet na ba réseaux sociaux boyoki numéro ya téléphone ndenge ya kozwa contact na parti politique oyo ndenge toko présenter awa président na yango ya parti politique ANCL na président monsieur Jules Bavon Mwamba ndenge tokosola na ye sikoyo balingi koyeba mingi esengeli kozwa courage kozwa initiative ya koentrer en contact na bango kobenga kokoma si possible soki na Facebook bokoti kuna mpona koyeba mingi eza malamu koluka kosolola kosala échange ya baide mpona kodécouvrir batu plutôt que kofanda na monde na umoko okanisela batu oyo ntango mosusu ozokanisela bango eza bongo te nde omoni ntina ya lisolo mpe tozosala yango sikoyo tongi mpo toyeba na ndenge ya kozwa sikoyo pouvoir ndenge olobaki na baélection problème oyo toza nango na mboka na biso sikoyo ndenge olobaki année électorale yango oyo babebisi yango na bato baza na pouvoir manque de volonté politique ya koorganize baélection mpo batikala bafanda na pouvoir yango sikoyo tongi toyeba position na bino sikoyo na tiraillement soki tobenga yango tiraillement parce que eza na crise politique na mboka ya République démocratique du Congo epai ezali na bato oyo baza na kati ya mouvance présidentielle to kosoutenir mouvance présidentielle mpona etikala na pouvoir sans baélection e baluka peut-être na nsima eza plan na bango koya kochange makomi mpona batikala mingi epai mosusu ezali baoyo bazobenga opposition mpo bazosopose na pouvoir oyo ezali mpe na idée ya pouvoir na baplan ya pouvoir oyo mpona batikala na pouvoir sans koorganize baélection et surtout mandat ya suka ya président Kabila aza kuna yango oyo esengeleki baélection esalama mpo ya kende sikoyo yebisa biso boza sikoyo na position nini mpona koespere avant na koyebisa biso ndenge nini lolenge kani bozosala mpona koespere baélection yango ya kasi yebisa biso na position nini obino boza nango. Merci beaucoup ndeko Yezu bona mutunda wana ya position ya parti par rapport ya ba plateforme oyo botami na mboka et puis par rapport ya élection oyo esalami na mboka te wana tokoti na actualité ya l'heure ezali boye ANCL tolobi ke toza une nouvelle image politique tolobi ke toye na lolenge na biso ya kokamba lolenge na biso ya kosala politique na yango liboso toboyaki nanu kokota na plateforme nyonso tolobi to convaincre peuple nanu na message na biso to convaincre peuple ayokeli biso peuple pe alobi bon totuni peuple sikoyo tokoki kosalie na banani mpo na vision oyo toza nango oyo ya kokamba mboka oyo peuple apesi biso lingisa alobi bon boseralie na bandeko ya rassemblement tokomeli bango mpe mokanda tokomaki yango semaine passée topesaki bango mokanda tosalaki déclaration politique le 12 samedi passé tosalaki déclaration na biso mpona koannoncer officiellement ke tozokota na rassemblement parce que tozali na bapoint ya koyokana oyo tobengi convergence tozokoyokana na bapoint mwa mingi na bapoint nini tozoyokana na bango que le 19 décembre
Kabila il faut atika bokonzi pamba te mandat na ye ya suka yango yo. Il faut alternance ezala respecter. Tozo yo kanana bango na point mususu ezali ke lokola ndeko Kabila na ba classe politique na ye oyo bazo ko contouré ye basali makasi pona ko créer crise na mboka. Pour crise comme tel na mboka crise ezate, mais crise ezali ba créer yango ba luki yango na makasi ba bengi yango crise artificielle, crise créée. Crise ezali créée pona ko bundisango ezo senga volonté politique. Na volonté politique ezo senga bipai na bipai bacha mai na bavino po mboka ezo moto te. Pamba te kote ya bokonzi bango bazo bongisa manduki, kote ya peuple bango bazo bonga mapapi mananzela. Sikoyo toko banda ko kufaka depuis 60 ti lelo tozo kufaka. Yango communauté internationale alobi boyokana. Boyokana bango bawelesi dialogue ya Kanchach ya cité de l'Union africaine. Et boti mbuma moko te depuis le 18 octobre Yambulo yo ba signé déjà ba accord na bango ba bimisi premier ministre asali musala te lelo na ngongo wo tozolo ba lelo boye awa sikoyo awa négociation mususu ekoti entre rassemblement une partie ya opposition oyo ya cité de l'Oyoa na bato majorité. Il y a une vingtaine de personnes basées tout autour. Il y a Senko Lingi Baba Sango, Nde Bazoko Kambasiko médiation. Pona, il y a Ekota le 19. Mais Kimia ni biso tolingi biso batu ANCL. Biso tolingi Kimia, ya ke mwana mboka, mukonzi ya mboka, o azo kamba mboka Joseph Kabila, alo de la biso polele teke, manda nanga yesili, ngai na titi bokonzi. Parce que liloba wana yango nde ko libérer Congo, liloba wana ne ezosilisa crise ya Congo. Crise eza na mboka oyo pe biso tozo soutenir alternance, biso tozo soutenir démocratie. Alors d'ici que mutu oyo nyonso kobundisa démocratie akomona ANCL liboso na ye, akomona Gilles Bavon liboso na ye. Alors totelemi na bandeko nyonso oyo tozali na bango na ANCL pona ko bare kotelemela mutu nyonso oyo akobundisa démocratie. Malobe pa na yo ndeko yesu. Totondi yo botondi po pesi biso position ya parti Nabino otiaki mai na monoko te o lobi polele position boza nango po tozomona eza na bato mingi na politique kuna bazozala na ba difficulté pona bapesa position na bango malamu opesi yango toyoki kasi na mikolo yo ndenge yo moko pe olobi mikakatano eza makasi kuna pona likambo ya baélection banégociation oyo ebandi sikoyo na médiation ya Senko oyo tokoespere biso nyonso ndenge olobi wana pona passage moko pacifique esalema après les 19 pona organisation ya baélection esalema alternance politique esalama kasi yango ezali kosenga volonté politique et surtout ya bato baza na pouvoir po baza nango te balingi organiser baélection te po bafanda wana sikoyo eske tozosenga te mpona koloba bastratégie ya minene awa na radio parce que ekozala mpe malamu te mpona banguna kasi bozali quand même koyeba ete eloko babengaka plan B na ntango sikoyo esimbi te na bato baza na pouvoir batelemi na position na bango wana balingi bato baya koservir bango soko oye kokota na bato na bango te bango pe bakotia mai na vinyo te ndenge olobaki wana boyebi eloko nini oyo sikoyo ekosenga mpo esalema wana. Ok. Ezali mwa pasi violence ekoki kotonga mboka te ki mobulu
ou bien kosala politique ya makasi ya lolenge ya kosalisa bato lokola tango oyo banoko babandaki kokamba biso na simbo te. Lelo tozali na 21e siècle, ezali biso nyonso tovandi tosololi. Biso tozopesa chance na masolo oyo eza na kati ya kosalama na minute oyo po to atterrir na kimia pour le 19 décembre oyo etikali mikolo ya kotanga na misapi. Moi oyo kobima le 20 décembre ezala moi moko ekoéclairer bana ya mboka na démocratie, ekoéclairer bana ya mboka na alternance na mokonzi ya mboka ya sika. Yango bitumba ya ANCL yango wana place wana tokolia mai na monoko te, tolingi changement. Pamba te makambo nyonso oyo na uti kopesa yo na ebandeli comme projet de société na biso ekokokisama ndeni so biso tozi bokonzi te. Soki yo ozi bokonzi osali 30 ans 40 ans ngai na zion boni mutu mususu akoya kozwa yango mokolo nini bokonzi elembisaka bokonzi esikisaka mayele. Le pouvoir use yango. Il faut un moment où se débarrasser d'un pouvoir au permis aux makila ya sika pe ezu yango na ba ide ya sika esali pe musala etikeli pe baninga tozo pesa chance na dialogue oyo bandi alors po makambo elega na kimia. Toyoki yo chance zo pesama na dialogue oyo ebandi na masolo ebandi sikoyo na médiation ya Senko po soki ezalaki na ntina ya kopesa yango chance te ndele Papa Etienne Tshisekedi alingaki kose déplace te po ake na Senko mpona kokende kobanda masolo yango totala ndenge ezokende totia elikia mpona intérêt suprême ya peuple makambo eleka malamu après les 19 pour na ba élection et ça les mandé le plus vite possible et puis alternance politique et ça la ma na ndenge constitution et autoza na ngosiko ezoloba yango ndi mteza na importance mingi na ndenge constitution autoza na ngosiko ndenge ezoloba c'est-à-dire Kabila ndenge lobaki ye esili pour la présidence de la République à sa kokisi d'après constitution et c'est oui. Tolingi o yebisa biso situation oyo yo koki komela bato o bazali totoloba likanisi ya bato bazali awa na diaspora eloko nini yo bakoki su kosala pona mboka République démocratique du Congo po na okaki pe ndenge olobaki likasi na bino ezali bato bazali na diaspora na tango pe baya na mboka baya pe na kimia na boboto mais donc na sentir que boza pe na likanisi pe côté ya bato na diaspora lokwa biso toza na diaspora wa to kosala programme na biso à partir ya diaspora bato pe bazo na biso bato na biso zaka na bango pe bayeba eloko nini bakoki kozwa na lisolo oyo pona tina na parti pe tina surtout ya mboka République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Nico Kitenge Yesu. Bandeko na biso ya diaspora nazo koyebisa bango ke moto ezali na mboka. Dollar ebandaki ko changer na 9000, lelo bazo changer yango na 13500. Soki tosali péréquation ya calcul sur les taux, c'est à peu près 35%. Il y a inflation. Inflation et bandit, il y a à peu près 3 mois. 3 mois, alors, salaire ya Congolais est changé. Loyer est changé. Vous voyez que les locaux, loyer ezali kaka na devise américaine. Alors, peuple congolais azana mawa azana pasi biloko mati talo na wenze surtout tant bazo ka les 19 bazo mona que non
date wana penza ezali date oyo mutu nyonso akokufa mais mutu akokufa kozala te tozolinga nde chef de l'état ye mutu azali garant de la nation ye nde akolakisa basigno ya makasi baindice ya bonne volonté ya kimia ekota na mboka bandeko na biso ya diaspora nakoyebisa bango ke parti na bango oyo ya barêve ebele ya bakongolais yango ya ANCL parti d'espoir oyo ezopesa peuple congolais espoir ya kovivre lisusu malamu na minute oyo ata oye na investissement tozali awa na bahotel ezali awa makambo ezali ebele secteur moko ezotambola lisusu mpe na mboka alors il faut baya bakota na structure na biso ya bango yango wana tosala mosala ya mboka mosala mboka elingi koloba te kaka boye mbala moko donc malembe kaka bokoya kaka boye parce que lelo ata oyebisi mwana mboka tika oyo ozosala wana yaka awa akoya kosala nini mosala ezali te affaire ezosalama te climat des affaires compliqué po bapesa yo mikanda ya ouverture ya affaire il faut balia nanu mbongo ti balia na capital osutiki okomi na capital 20% ya oyo yaki nango alors climat des affaires eza senité yango tozosenga ke baponami esalama bilongi ya sika eya changement ekota na mboka alors toza na besoin soutien ya bakongolais nyonso ya diaspora toza na posa na bango batia maboko na ANCL batia maboko na parti basadere massivement totombola mboka na biso. Tolingi siko toyoka liloba na yo na situation ya droit de l'homme ba violation oyo ezosalema kuna ya badroit ya batu na badroit ya manifestation liloba na bino eza nini na ndenge eza kosalama wana bazokanga bato arbitrairement baza kopekisa bato mpona basala manifestation pacifique na Kinshasa pe partout na République démocratique du Congo et bongo oyo akoyebisa biso likanisi na yo na peuple est oyo guerre kuna ezosalama guerre moko oyo basali ndenge mpe olobi crise artificielle guerre artificielle mpona pillage ya matière première et pe baza koviole koboma peuple oyo aza innocent kuna ndenge nini parti politique na bino boza kotaela likambo wana toba na likambo ya droit de l'homme droit ya manifestation ndenge eza violé mpona kosuka na mama na likambo kuna na est. Merci beaucoup ndeko Yesu Kitenge. Na mboka oyo na makambo na uti koyebisa yo ndenge dollar emati na yebiso ke tozo vivre na kao awa na mboka yango bitumba esali ke biso ba Jules Bavo Mwamba totelema tomona ke politique eza kokufa il faut to récupérer politique oyo eza prise en otage oyo bazoko boma na batu moko boyi na makambo oyo ba droit de l'homme wana en tout cas droit de l'homme awa eza na place nango te toyebi ke ba effort mo mingi salamaki na bandeko mususu oyo ya opposition mpona kotombola mungongo biso pe totomboli mungongo makasi mais ozomona ke so balingi bakanga yo bazoyeba même pas statut na yo bakokosela yo likambo ya muke bakotisi yo na kasho mais bazokanga mpona opinion na yo mpona opinion politique na yo bakanga mpona likambo oyo bakangeli oyo babimisi lokola nini infraction oyo osali te alors baprison na biso eza potonda na innocent les droits de l'homme est bafoué à 100% ici. Donc, quelque part, un état de non-état. Alors, c'est pourquoi tout élément, l'état doit exister, l'autorité de l'état doit être restaurée. Wana na poignon sa capitale insécurité zali. Bakuluna, baza armé, bakuluna na machette, ba arme blanche, bazo kata batu, bakoboma bango te, bakokanga bango te, soki bakangi bango, ba relaxer bango. Mais un citoyen normal lokola ngai boye lokola na pesa opinion na ngane tozosola na bato ya mokili mobimba boye bakoya non yo lobi bon poani yo po bakanga yo nga na sali nini ba étouffer lelo liberté de marche
liberté de regroupement populaire. Toujours qu'on peut implanter sur la partie de la bisika moussouté, pambate, balingi ba regroupement. Surtout, il y a des opposition. Alors, ce pays n'appartient pas à des individus. Ce pays n'appartient pas à Kabila seul. Ce pays nous appartient à nous tous. Alors, pour vous permettre que nous politique n'a en otage. Azomboga n'a en otage. Tolingi, en tant que garant de la nation, atale la makambu oyo, na lolenge oyo yake, ayeba ke droit de l'homme moto, azali moto. Moto azana mibeko na ye, azana ba droit na ye, na ba obligation na ye. Soki a respecté oyo ye te, olandeli ye malamu. Mais soki azana kati ya droit na ye, tika yango esalama. Donc, liloba na biso zali ke, tozo ko regretter malamu, tozo ko saisir opportunité oyo pona koloba lisusu ke, tozali ko senga sans délai, va libérer les marches populaires, va libérer les regroupements populaires. Étouffer cette liberté, c'est nous faire reculer avant 1960. Or, ceux qui toujours vivent dans Makambo, vivant avant 60 lelo, c'est-à-dire, si n'a pas le monde, bakufa qui est acquitté, si n'a pas kimbangu, bakufa qui est acquitté. C'est-à-dire, il faut lelo encore une nouvelle révolution. Pas faire vivre biso le col à 18e siècle. Nous n'accepterons pas ça. Nous devons avancer et non reculer. Merci. Ce qu'on prend likambo ya est kuna ou ba crime de guerre et ils ont ça la matière. Likambo ya bande kuna biso à est to lobelango mingi ba massacre ils ont ça na est na utu ko bangoka que un état de non-état. Donc l'état n'existe que de non RDC, mais en soi l'état n'existe pas. Parce que aucun abako nyonswana au commande que autorité de l'état exaté. C'est fait expressement par oubli ou bien par manque de maîtrise de la gestion, on ne comprend pas. Parce que le massacre est commis et répété d'une manière perpétuelle. Et qui peut accepter ça, de vivre de tels massacres? Likambo ya Est, nako sepela, obengisanga, tango kobenga mukolo mususu, na ya kopesa yo, a précision na bamboka na makambo ndenge ba village na ba kombo na bango ndenge makambo zo sala mana expliquer bana mboka surtout bana diaspora. Malamu toyoki ndenge epibiso déjà etaleli pe mondeli na yo pe ya parti na yo pona likambo est pona likambo droit de l'homme pona likambo ya ba droit ya bato ya manifestation. Tolandi na bolai pe ndenge lobi oyo tina parti na yo likanisi nango pe position boza nango likambo za wana il faut ko tia maboko na parti na bino elongo pona alternance politique ezala assurée na mboka République démocratique du Congo pona likanisi boza nango pe pona population ekoka ko salimaka. Sikoyo tokomi na suka ya programme na biso oza na 1 ou 2 minutes pona o passer message mususu oyo okansaki ke ozaki nango yaki nango olingai koloba ta mususu zwaki esika ya kolobela ngo te nde totikeli liloba sikoyo pona oloba yango. Merci beaucoup ndeko kitenge Yesu pona opportunité oyo chance oyo pesi biso lelo. Ezala ya sukate d'abord ebandi pana yo topesi yo matondi mingi biloba ya suka ya peut-être ya mukolo lelo ezali ke bana mboka oyo bazali bipai na mikili parti na bino yango yo ANCL bokota yango to libérer politique congolaise na biso politique eza kokufa politique eza prise en otage il faut to libérer politique congolaise oyo bazi yango en otage na ba individu moko boyi bazi politique lokola ya bango bazi politique lokola oyo musala na bango moko ne bakosala bango na bana na bango yango faut libérer politique mutu nyonso akozwa bokonzi c'est l'homme makanisi oyo ko bimisele pa ya peuple apesi confiance apesi ebonga yango wana sengi na bana nyonso ya diaspora parti na bango oyo ya rêve ya ke epesa yo pe espace o s'exprimer epesa yo pe espace
okende musika parti yango yango ezali na Kinshasa. Numéro na biso ya telefone topesaki awa to nazopesa bino pe numéro mosusu ya mibale plus 243 non 99 8 31 67 08 plus 243 9 98 31 67 08. Ouais, le bosso tolobaki ezali plus 243 85 680 32 03 85 plus 243 85 680 32 03. Tosengi na bango nyonso ba contacter biso na ba numéro wana pona kombo ya mboka balakisa na bango ya patriotisme bolingo na bango ya ekolo balakisa yango na ANCL ekokende musika ezali parti oyo ezopesa peuple congolais espoir na mikolo oyo. Merci beaucoup ndeko Kitenge. Biso pe totondi botondi mingi ndeko Jules Bavon Mwamba, président du parti politique Alliance pour la nouvelle classe libérale, na beaucoup c'est ANCL, où eza mbala liboso kasi to souhaité za pembala soukate porte ezali polele na tango bosa ela intérêt suprême ou ya peuple intérêt général biso sotoza na kati wana na musala wana tokotia na maboko totondi yo penza botondi mingi ndengo zaki wa biso lelo na radio Lisanga. Merci Ndeko. Balandi Radio Lisanga. Il appartient à tout chef d'État d'intérioriser l'alternance comme vertu démocratique. Tokomi na suka programme na biso ezaki wa bino su kitenge na toni bino su botondi mingi pona fidélité na Radio Lisanga tokokuta na susu poso ekoya chaque jeudi de 19h à 20h. Bye bye. Monsieur le Président, il est temps l'heure à sonner. Monsieur le Président, il est temps de vous en aller. Monsieur le Président, il est temps l'heure à sonner. Avec mes respects, Monsieur le Président, je suis venu attirer votre attention.